biso na www.botestv.com na émission na bino bomisana kolanda bolamuki ya bayindo. Bolamuki ya bayindo kaka ndenge tolobaka tozana pona ko réveiller peuple noir. Pourquoi? Parce que baboto la biso nyonso ya biso bakosa biso na ba valeur abatu misusu. Mais émission ezali bongo pona ko lakisa bino to pona ko rappeler bino ba eboyebi pe bino ba bomemaka makambo na lokuta mais aweza bolamuki ya bayindo donc eza émission zo lakisa bino bo solo ya peuple noir. Quand on parle de peuple noir, tout le monde a kakate la République démocratique du Congo, mais tout le monde a Afrique mobimba pe kaka ndenge bomoni bino momoni to bandi na losambo babi Noël tantu pas sambeli na mabondeli donc Noël tantu pas bondeli awa na ba mama parce que babi bokoko ba négligeant ngote religion bokoko ba négligeant ngote lelo no bomoni ngai nazaka ka toujours na église SNAF lelo na église SNAF na avenue Zaba 37 na quartier Mbanzalemba commune Lemba awande de tonga babi on en français babaka église centrale dirigée par Naïmo Fumu Mulundu Makies au bango babenga Nzambe mais tokoye bango pe ana ba mama pe subo remarquer pe nazanga motel lorsque eza penda ba mama nde tokoswana bango potalaka ba mama ngone batondia toye ba ka ba mama côté ba mama légionnaire à l'époque maman légionnaire à l'époque ba mama ngo ba mité mama be siko tokoye ba pe asu ba mama pa SNAF baza bongo to baza mwana pona chez nous c'est la douceur biso ba africain douceur ba yeli biso de brutalité koyela donc na bangonde tokosula mamote lo sambo ma déroulement église en tant que ba mama bazwaka balito baswana kalitonga ndenge est-ce que baswana oka ndenge mona bango parce que pour moi c'est une découverte et na lingi pe bino bo découvrir na bike Sandrine maman ngo makoko ngo mabayekula bango vuma ba mama bango yewe mama chingila pe ba mama bango ye donc tozali pe na awelongo nde na ki kopesa mama mbote et pas ya mama présidente mais na lingo lo ba mama présidente mama mokonzi na linga mama mokonzi mbote mama loba mo makasi loba bena mo makasi to yoka na wo ba mo makasi mais elle mo kutu ça rapporter ba de mama mbote mbote yebisa biso nano ozanani awa parce que toi na kati litonga na kati église SNAF donc église spirituelle des noirs en Afrique yo awa ozali nani wana fonction nini ngai mama Sozeye Dio nazali mama mukambia ba mama OK na mukamba mama ya Mbanzalemba na direction générale OK na direction générale na moni posa yo mon côté na tuna mama ngonde azokomawa na tuna na mama mbote c'est présenté dans la caméra ya Romobis bato bazo landa yo bayeba ozanani osala nini na kati SNAF bon na kati SNAF ngai mama mungakele nazali mama secrétaire na ngolo na kati ya ba mama nazali pepe prédicatrice bate akana kati SNAF bon nazali pe mama molimo batala ka lakisaka bayebisaka makambo oyo ezali ko yawo lekana oyo nyose ezaka cha mutu na ndenge mpungu apesa mutu na mutu ya solo wana donc surtout peut tourner question pour na mama mboka oui ba pe na bito répondre na tunika mutuna oui ou non est-ce que oui ba pe makambo ile kana mboka na koyeba oui na koyeba OK merci beaucoup maman na ningi pe maman pa za kuna on se présenter ozanani osalaka nini na kati ya litonga ya SNAF ngai mama Luhenga Luma naza vice-présidente ya Mbanzalemba na direction générale en même temps ndenge pe mama lobi côté ya molimo peza mpungu akitisa biso tomona makambo yoso ezoleka topesi pe bato ndenge nzoto na ezali pe esalemi pe ya solo wana Yoko zongo na église de Noir net église à Rosaka. Église spirituelle de Noir. Église spirituelle de Noir c'est que c'est église moko eza transparente. Makambo ozoye la yo, ozolo bango. Ndenge pe tozali. Merci beaucoup maman nangai. Bosakana na église spirituelle de Noir en Afrique parce que toujours ça il a toujours comme molimo. Les 4 points cardinaux on moi expliquer ngai. Je pense que yango penato comprendre que mutu na mutu bazana oya bango mais pourquoi ka ya biso bakos to solo tout de suite maman mbote papa na ligne beno loba na caméra ya Romobis
ozanani osalaka nini na kati ya litonga ya SNAF? Matono papa pona maloba. Nazali mama présidente ya section Bikuku na kati ya ville ya Kinshasa. Oye botami na kati ya Mbanzalemba. Nazali lisusu mama prédicatrice. Nalandi lusanso ya biso bato mwindu pona koteya bandeko na biso mosusu bayebi yango te. Mais banana yake na okaka Bikuku soki Bikuku. Elingi lakisa nini? Bikuku ezali section oye Bikuku na bokoko na biso ezali cuisine esika ba mama balama. Ah, cuisine interne. Oh, ebele nde babengaka yango Bikuku ebele. Moko ezalaka Kikuku. Kikuku. Ah. Ezala penda kumuka moke. Ezala na kati ya commune ya Kimbanseke. Ah, ok, merci beaucoup. Bozo comprendre. Ils appellent quartier ya Kimbanseke. Donc, botika ka maman baksilanga pe malubanga mona bine na ko se rattraper. Merci beaucoup maman, donc na s'appelle vraiment tout qui n'a pas maman présidente. Obi ke maman comme on a bino bo apena ba maman responsable. Na bino bo vana bino ka boye. Bino bino ka na église des noirs. Okuko yebisanga maman mokonzi. Et là, on est inspiré qui nous comprenons nga lingala comprendre inspiration là on est sala qui oya o vanda na kati ya litonga ya SNAF église spirituelle des noirs en Afrique. Ngai nde papa nde ayaki liboso amone sika oyo. Ouais. Ayebsinga na osamba na mbanza na église ya Mususu. Ayebsinga bina ke mama ayaka to kenisa l'église ya biso ba Indo. Ngai pe na kamwa kape. Tango amemi ngai na yebe awa na moni makambo yo wambu ndo zebisa biso. Ngai mais siko biso komisaka Yesu. Kitosu ko zapeke mbam mais siko Yesu azali mo bix na biso te. Papa bina kita mo bix na biso te. Azali pona bami ndele. Ngapi na keko yebisa pasteur wana. Na tunie Yesu azali nani Yesu ali mo bix na biso bon kimbango azali nani a répondre ngate. Réponse exacte ngai bon c'est comme ça ngana olanda ngai na lingomba bato bayindo moi te kono salaka tribalisme landika pousse osala tribalisme na tribaliste na saki tribaliste na nga poso na lingomba tango na komi pe awa en tout cas na yoki bakoko na ngai le sens wa bakoko na ngai na ndenge ezali na ndenge histoire babombela ka nyonso na kimukolo découvrir basi yango siko na landi na ngaka ipai yango monuki na beli pe makasi na beleki ba makasi pa mulu mutalubisa kengai na belaki paralysie moko na lobaka susu te so bani ba mamba ko tala na église na l'hôpital na bandi kolela ba pesinga to ka chesili mais tango na ko pa mulu babaki na ngake okoloba mukola minne yango pe na sani ni na lobi kondima na ngai ndenge zali bokondima na ngai na mapambo na ngata bozo pesa ngai yangwana siko na kangama na ngo mutu mwako kokosa ngai te zela mama skota ngomona ki bokuna kalobela foi koto pe foi mena ninga kimoyindo skota ngomona ki bongo o senta ki confusion ni kuna na kati entre place ozalaki donc confusion ezalaki wapi nani ayako kosa nani ayaki na vérité place okuna balon kosa biso ya solo wana bazako kosa biso tango na kobe papa mululu vérité nde donc si je comprends mieux tant au mobali na yo amemio ana SNAF oyoki mateya olobisa bana mema mituna epa ya pasteur na biso tango tuni ki yo Jésus Christ alobi ngo à l'aise mais qui est kimbango azangi bamo ande mbala moko bigeno là maintenant je dois changer yana na zungu na mati banda 2000 na kota SNAF ti lelo nazaka na SNAF nangana tuna âge mais alaka vraiment bien te âge nino andera ki ti lelo komini ni mais alaka bien te na télévision pour boza pe ba maman na ngai donc maman ezamo maman sko maman secrétaire ozo komati na émission maman donc on m'a pas question na la question na yo OK c'est bon maman Zetiko et lo koni yo po na moni au gestionnaire côté mususu donc na moni sko mimi maila ngope awa sko et lo koni nyango esala yo lelo pena que non niet nazoko masikonde na SNAF ya solo papa mukonzi yo poza mukonzi mwana na bangi ko poza obenga mukonzi za mukonzi ya solo tolobi boyeke na nzela oyo soki bakoko no babengi yo te okoka kolia te na esika nazalaki kosala mosala leta baye nyonso bayebi
nazaosa mosala leta kokoma ngai awa na kati ya SNAF bakoko na nga baimpose ngai tolingi lisusu te osala mosala wana esengeli olanda mosala oyo nalandi nalobi na ndenge nyonso na explike bango bakokaki koyokela nga te tina ndenge natika mosala wana nakota SNAF libela mpe na vanda na mitindu ya bakoko oyo batinda ngai awa barevela yo na molimo babiso ke église na yo tika misala nyonso église no place osalelanga eza wana eza bongo kuna nazali mpe na église moko te naboya baéglise nyonso na vanda tina mosala na nga wana ya leta tititititi ntango na ye koyoka sango ya awa na ye barevele ngai balakisi ngai mpe batalisi nga nzela nyonso nde yango nakangama libela na mapamboli ya tata mokonzi nde esika na vanda na nga mpe libela natika na mosala wana naza kosala nde na vanda apozala no kitoko na vanda kimia à l'aise donc na vanda basonga pena na posa olia pena olia pe kitoko ipana olia papa ndenge olingi ko OK matondo mama mama vice présidente mama ndikona olukona linga na linga lezo yate mama mokonzi o alande ya liboso na lingi pe oyebisa biso nano komono za mama moko boboto calme oloba trote oza douce wana yana ngo prophétie te na monika ndenge oza mais sikoyo nini yango esalaka mpona nzela SNAF merci papa nzela ya SNAF eza na kokota ebele tozalaki bakimbangwiste ya kintwadi bato wana naluka bango kuna nde nabotelaki bana na ngai ti leki na ngai aza maîtresse ebimemelanga kamokanda moko boye kamokanda na bakomike les noirs ne connaissent pas leur religion sikoyo etikali deba ye na ngai bandi kotanga mokanda wana ti nga na bi kuna nazoka te église de noir ezali ngai efale nakende nayeba église de noir ezosala nini kuna na kansoka epa na biso na tika nde nakendai ti nakomi nakuti ebele ozalaki naloba saint thomas to saint thomas olongo mpe na okepena ti kuna moyeba nalungo epa na biso mosika na veni motiadi ya numero 18 na mati ti na tingumbu esoki 116 nde église ezali nakomi kuna sikoyo navandi sikoyo nazotala na botuna ya nani natuni nani aza charge natuli nakekuna na bandi kotuna ye nituna na bimise kokanda na tobandi kotala sikoyo bango babandi koteya ngai na mbula ni 2002 na 10e mois le 9 nde nakomaka na église oyo nde nakota ndenge nayokaka mateya wana seke namoni nete moto aya koteli ngai na kati ya nzoto na ngai seke azoteya ngai kokota ngai na SNAF yango wana tobandi otia bameshe totie babiju makambo ebelebele na kati ya nzoto soki otali nete nazongala me nalongola makambo nyonso wana nakanga liboke nde nakota na église oyo ntina mwa lelo makama nyonso eyelaka ngai ekute ngai na église oyo nzampongo apamboli ngai bomo ezali nde omoni nakangama ata bafingi ngai ndenge nini ngai nazalaka na église de noir ozomonakona tuna place parce que outi na kimbangiste kuna masolo ba récréation bakuna nzambe na mongo asalisa bango ba récréation nayeba mpe mambo bateyaka te ti lelo confusion eza wana kasi ntongo omonaki sikoyo bongo les noirs ne connaissent pas leur dieu leur religion entre autres ntango sikoyo adere sikoyo na SNAF kote outaki na awa place nini nzambe ya solo aza nzambe ya solo azawa po kuna tozali na mokanda moko bakomi histoire kimbangwiste kuna bakomi divin nzambe mpungu me bango balakisaka bato na bango teke divin na biso aza nzambe mpungu nde namona baza bato ya lokuta kokota na ngai SNAF libela yango wana matondo mama na papa mama namoni azaka concentré banda cheki maboko bo kotoka na SNAF basambelaka donc na ba réponse nanga foko sa fo bondela mama yebisa biso nano nini yango esalaki yo lelo bakikuku ozala mpe mokonzi nango ana SNAF matondo papa mpona maloba eloko esali ngai mpona nazala lelo na kati ya section bikuku mokonzi eza volonté na ngai te eza volonté ya nzambe mpungu naza moponami kati
kati na moponami bonzambe o na yebeli yango ngai mwana moke na botami na kati ya bonzambe o eza ya lelo te eza ya koko yo bakutikala kokosa yote na botami na kati ya bonzambe o po tata na ngai na mama na ngai bato bayebaki bonzambe o tango tozali kokola wana na ndenge nyonso wana bazali kokosa biso o nzambe azwaki mabele afuli mopepe asali moto ya mobali aye kozwa lopanzi ya mobali asali mwasi nyonso wana tango toye kokutana na bandeko oyo bazali tango wana église ezalaki te na intérieur awa na Kinshasa te église ezalaki te tata mpadi azalaki na bakongo mais biso kuna na intérieur toyebi tata mpadi penza te tozalaki oyeba te mais baboti na biso basali boye soki bayoki kaka kombo wana ya nzambe mpungu wana kokanga koboma biso bana okotala biso mawa somo ti na kotambolaka tango toye koyeba ke bonzambe wana etelemi na kati ya Kinshasa na Mbanza Lemba mokonzi na yango ezali tata Mulundu nde esika wapi nayaki awa na Kinshasa na ye komona tata Mulundu na ye komona koyeba lusanso kwa ya bonzambe ti lelo ndenge nakangamaki na ndenge pe nzambe mpungu abosa na kabilemo na yete na ye kokoma mokonzi na kati ya section Bikuku na ville ya Kinshasa. Siko na tuna kesho mboluka muta répondre ngo nani omoni histoire ya babuda et bana avant que Jésus Christ aya histoire ya ba musulman et bana avant que Jésus Christ aya Romobis et bana ko avant donc et bana avant Jésus Christ aya siko yo ya biso esali un siècle je pense que 100 ans déjà à peu près qu'est-ce qui a fait que les lobiso bonzambe na biso ezala na nkuku c'est-à-dire kobatama ya batu mususu ezala dévoiler comme ça et dominer pe ya biso matono papa mokonzi pona maloba adona zaba mokonzi na pie na botesti pe na mokonzi na ndimi yango bonzambe oyo banda utakala oyo bamindele balobelaka biso que l'Afrique est le berceau de l'humanité moto mulu azali moto ya yambo na kati ya mabele oyo bonzambe na biso eye kobunga pona nini tango mindele bakoti na mabele na biso koya tipoti pola na Diego Kau bango wana bato bayaki kobungisa bonzambe na biso tango baye na mabele na biso o nyonso bamonaki na mabele na biso bakenaki kopesa rapport na Vatican na mokonzi na bango asalaki bindoki bamaji atindi bango baya tango baye na mabele na biso wana mokonzi na biso azalaki roi Nzingakuvu tango bapesi roi Nzingakuvu libatisi oyo bapesaki ekomo ya Alphonse Premier nde sika wapi nzambe mpungu apesaki Nzingakuvu mokongo moyen Nzingakuvu ayoka lisusu maloba ya nzambe mpungu ezate nde sika wapi bango bayaki na bonzambe na bango oyo na ndenge ya boye soki baye batuni yo na Yesu na nzambe mpungu olingi nani soki olobi na lingi nzambe mpungu babomi yo ya solo papa nakomona kako banga wana ndenge biso tozana libota tata na mama bakangi tata babomi ye nakoma bonzambe oyo eske ngai mama na bana nakozala lisusu na courage ya kolanda likamo wana yango ko bange kotaki na kati na biso bato mwindo soki tozotanga kaka komo ya nzambe mpungu tokosala nini tokosila yango wana nakobangaka liwa tobosa na komo ya nzambe mpungu po bango balobaki pe bien ke tozokene bato wana bayebi bonzambe na bango banda bokoko na bango mais po biso tobungisa bonzambe ya bokoko na bango il fallait to coloniser bango tina moelle épinière de façon que babosa na koma bonzambe ya nzambe na bango babondelaka oyo ya biso alors que oyo ya biso akotikalaka koyokela bango ata mokolo moko te nde esika wapi bonzambe na biso eyaki kozonga nsima komo ya Yesu sali nini ebimi liboso mama vice-présidente ngina tuno mutu na siko na nyonso wana oruge mama tei malamwa na sepeli siko na nyonso wana oyo babaki soko telemi à cette époque babomi yo
c'est wana ko ba bombo ba nucléaire ba mutu wana ezalaka te mais lelo ezali bino siko botelemi bozo banga te biso tokoki kobanga te po ya terminal kamboyo apasola mukanda na miso ya leta oyo ya bango wana ke biblia wana atelemi liboso na bango nyonso apasoli mukanda seka apesa biso courage toza tata molundu makekesa afrika apasola mukanda wana seke azwa nguya wana apesa biso totelemaka mpe ndenge nyonso olingi ata nani atuna kotuna na kati ya nzela topesa ye mpe bareponse ndenge ye tobanga wana biso lisusu te